Ça content na neba ninga babetaki. Donc on minimiser té. Ouais parce que c'est plus ça qui bat. Ils ont la wenge, ils ont la fali, ils ont la héritier. Toujours la paix, la décoration musu bache bacha badat. En tout cas bazo de mériter té. Mais la lobby boye, ba on ba beti bien. Mais ngana obeta mieux. Ngana ko lobela makambo a plainte pour même na matanga bat ba ya ke belé. Mais suka to kundaka mutu. Alors voilà. Donc tu vas la plainte. Il faut avoir raison de dire on a besoin de coco ou bien Félix va dire que l'eau a peu choqué que pour yo peut se total côté na yo ba na pe kende to ba bafle toujours ka vraiment yo pour le lot na carrière na yo qu'est-ce que tu peux dire là bas internaute ba hôtel il na ba fanatique à bonne musique pour balanda musique à bonne yo question polémique. Bolingo et gros à la passe collègue à ma classe té. Car n'engé to kima classe peut to kima yo. Ah yo so ki moi si ozama ma classe. N'engé na kima classe na kimi yo pe. Yo pe mobile so makameza ma kasi mingi. Car n'engé basi ba ki ba pe classe ba kimi yo. Ba kima donc faut bolingo ezalaka. Ezala bien, ezala pas cité. Yo moi si mo comme si ma lokola ba logarithme. Et comme comme le tia ba chimie. Donc ça dit que non, le gars a payé la classe avec Mingité. Les gars qui marquent la classe, ils n'ont qui maillot. Na qui milanga. On a nazo ba pour la biso. Exemple pour la biso. Filmer au foot stade, ba réussi ma ramonter sali. Déjà le cabine di parnaï. Ou bataboy ba bendi parna ba on donc li comme ya solo. Bata pelouse. Batunyo surtout on a donc c'est bon. C'est bon. To chango mo musika pour tous autant ya se préparer. Na lingna na relever défi o ya Olympia. Pour ti le bon boyebi nan muta aleka Olympia te o ngana beta. Ya on a bi bon siko ngamo funa ya na relever yango. Tango fuka misi mwana fo yo motel misaye. Ngamo na hotel misa chorégraphie pour ba hotel misaye te. Voilà, ti siko ba tozaka fuka. En tout cas, on espère bien. Oui, ça m'a spectacle. Un spectacle quoi. Donc c'est-à-dire que voilà, tout le monde les gars na tatami, moi ba sport quoi. Donc c'est-à-dire Michael Jackson quoi. Il y a Afrique. Na on l'accent au jour wana. Mais naza content na neba ninga ba betaki. Na go minimiser té. Ouais, parce que c'est plus ça qui bat. Ils ont la wenge, ils ont la fali, ils ont la héritier. Toujours la paix, la décoration musu bache bacha badat. En tout cas, bazo de mériter. Mais la lobby boye, on va bêter bien. Mais on va bêter mieux. On est différence de ça. Ah. On va bêter bien. Mais on va bêter mieux. Invité. Merci. On a profité la stade de Martyr. On a ce qu'il faut sur Laurence. Faut sur Laurence Sokoko parce que Kofi a eu que la mingi. Oh. Tu sais ça qu'il y a Sokoko benga yo mona rien. Donc on va expliquer. La concert à stade de Martyr parce que les lots bazo juger bino par rapport il y a plein à stade. Oui, ngana ko lobela makambo a plainte pour même na matanga bat ba ke belé. Mais suka to kundaka mutu. Alors donc tu vas la plainte. Monio déjà les lois à jour où yo single mission sur là et comme na souka ba dédicace to qui bo déjà na sur l'omide nene ba première question na c'est Dieu merci badinga et producteur ya single où na moni présence ya Laura Sokoko na tana tant que producteur première question producteur na mo ezanani za bino mo bo côté studio bien bozana producteur ou asombian non tout ça na mutu to yembeli professeur Taylor Lubanga voilà donc bato ba yi kombo wana ba comprendre balamo quoi voilà yi aluka nisika ba problème yali quoi pas ça de sango ane na problème te olobi ya aluka sika problème ezali pour apporter soutien na yi parce que si ça déjà ba problème déjà akanganza la oleme lutaka mutu ndenge wana asa nini akanganza la oleme ça dit que yi nzala go ya pipi na été akanga oleme nzala vile ti vena boyo limbisa ngai voilà donc on a donc maman toi qui na problème ba moyen te ba moyen zalaki ezo sopa na kutu. Félix faisait quoi quand tout le monde va à la biso ça ramta mayele mais qui tant au télémia au batu ba ah waze quoi ba pesa ki biso ngo ba kata ki na kona ba production ba za ki na mais lelo o assuré biso single wana isili ba dédicace déjà boto cha lelo o ko pesa biso date définitive o yo single ko bima et celui ba besoin na chaîne YouTube ya Félix waze quoi ou bien na chaîne YouTube ya Kofi Olomide bon ndenge Kofi alingi za na
na chaîne nangai voilà ça na chaîne nangai mais n'empêche que y père ça la lien na oya y pour na batubaya kotala et pas nangai ils allaient façon pe il y a aussi qu'on se soutenir quoi na bi que tu travail le sous y moi ibsanga la sala nzemo moko na lokuta pour beaucoup c'est la game mingi kasi binot ba journaliste ouais ba héritier ne bazawana ba Gisèle Mfouyi il tout beaucoup c'est la game camion on a sala nzemo moko na ngo na ba mise nanga mungu na kata lokuta wana voilà quand on a quatre question na biso to ba newaze bele na yebi ke bato ba tala biso Félix Oise ko ande toujours de profiter éclaircir biso ko faire l'idée oyo mikolo to moni année 2022 zonga na ki lisusu donc ya zoloba yo ya mabe c'est comme si pembe nous ezate na ba dire na ye nyoso to fa malam yo to ana série ya bakoko Félix Oise ka devant caméra na biso ko fa l'homme da déclarer le kam ya bakoko na télévision ou ba te bele ba style la émission pour na yo ko fa l'homme de pouvoir avoir raison de dire on a besoin bakoko ou bien Félix Oise que loko ana pe choka que po yo pe so total côté na yo ba na pe kende to ba bafle toujours ka vraiment te yo pour lelo na carrière na yo qu'est-ce que tu peux dire na ba internaute to ba hotel na ba fanatique à bonne musique pour balanda musique à bonne yo question polémique ça question polémique moi na répondre nango zate on a fait retour nango kofiye moko donc verbe o ezana kati ya mo verbe poto biyo lisu kasi na oto lo bana bino faire ba wat donc bien te monstre na solo baboye on na kati ya opi bolingo ekoko la pasi koleka ma classe te kaka ndenge tokima classe pe tokima yo yo soki mwasi oza makasi ndenge na kimia classe na kimi yo pe mobali so makameza makasi mingi kaka ndenge basi bakoki ba pe classe bakimi yo bakima donc faut bolingo ezala bien ezala pas cité yo mwasi moko misi makamlokola ba logarithme eko makamoko ndeti ya ba chimie donc ça dit que non le gars ngape la classe ya mingi te ndeka na kimaka ba classe mususu na okima yo na kimi na ngai on a zo ba pona biso exemple pour la biso na ba pona biso nyoso tout donc ezana bolingo fosa la loko moko la terminus ozo si ça ba problème ya bato et non bokomi pona ba problème bandi voilà yo pose na besoin ba koko na ba ki question ezali polémique question des alliés polémiques. Non, souhait à mon bot union surtout, c'est qu'elle n'a mokili. Attends, on a quand même mis sur Ebi que non, bah sokoko bah c'est belé. Abika na tiki 34 sokoko. Donc comme beaucoup facile côté. Voilà. Le souci à mon bot union c'est ça la bongo. Mais au gros pressé pe ba na ba botate. Vous comprenez? Les monsieur pe mon a un problème maternité. Alors voilà. Auditeur à stade na wizana ni Félix Oise. Kwa nazongi ga wana. Oyoki ndenge ndeko nanga Laura Sokoko alobi nazo sala stade wana ngai moko mais ya lobi te 50% na obligé fona memela yo on a ça bénédiction lobi pe mutu musoko ba non ngape na memeli 10% mais le lobi so ba musicien to commence la makamu mingi biso moko yo banana no komona ba Laura Sokoko baye komona bato ndenge na ndenge baye pona ba appuyer yo voilà mais yo banana no parce que ya on est là sa vérité on a no ba verbe suka omoni mutsoko akufi to mutso azobela la musu cotisation ezaka mwa pasi po bayebi koko sape kobela mais soko akufi est-ce que reciter sur la cotisation te po yebi akufi ya solo bakosa na kufa te ya no mona la cotisation ezaka toujours belé faut appeler ça mais tant azobela ne musu zokosa bonsoir Félix Oise ko bonsoir mobile nzambe ouais je suis dans ça et là on est motivé pour Félix Oise avec ta stade de Martyrs parce que depuis que c'est ça les banda tout le monde qui part en hôtel rien au bêta stade mais donc quand on y wenge beti il fallait pour beti tout le monde fait pas annoncer le 24 et puis tout le monde pas beta qui tout le monde peut sport ne bimi mais nous motivé au bêta stade de Martyrs non ezaka ndenge mo pe na beta ki Olympia tant ba ninga bazo beta yo pe fo beta il faut ça là ba tout plaisir ezate que donc ezalo kaneti biso tozo kanisa stade wana po période mo ba pekisaki yango il fallait ka makamo ya bale balinga so makamo ba concert te pona pelouse ndenge ba libérer bo biso tout profiter Félix Oise ko uza parolier ko folom daza parolier na yeba parolier nzimbo oya opie yo mutoko mu be ko folom dem ta komi be bosongi yo obuni ke yingo tuni toza ba parolier to so manze moneni voilà so to sombaki ba mona soni nango sesila to koloba très bien stade de Martyrs mo mke batu ba ile sur stade de Martyrs to mone betini spécialité à Félix Oise stade de Martyrs année chorégraphie kara asobiki bat banana la chorégraphie kuna ba aussi la pena ba plein voilà ninga matelo bi tete ngana ko lobela likama plein tout à l'heure na sina lobela kiango voilà Martyrs ona ire mo etondaka
pour na léopard mais topoli pe kaka pour mes ya plainte pour mes ali okosala nini osala nini na plan moni bo yozo beta stade ko sala nini pona ngala zo beta stade d'abord pona bateau bazana zi o ba uzana stade te mukolo ba mona ka ba image ba sepela ba o bazana Amérique na Europe ba mona na bango stade te mais ba otala image ba moni que les gars bien na Olympia c'est vrai que na tondi sarango mais oko ko ta France mo bateau Europe mo na Olympia te ba bazana posa ya image ne ko laksa les gars qui boye voilà ba mona ba tumi ba mona ba image na lobby les sous ba robeta bien mais ngana robeta mieux. Mon différence est bien à mieux. So une différence na ngote côté na Google. Bandi so robeta bien moko yo saranate mais mieux sikoyo. Parce que miango eza na rumba te eza na générique. C'est-à-dire que mokolo wana nyoso na osala les spectacles. Et la mana rolata les spectacles. Balinette, spectacle. Bagan, spectacle. Moni mikolo na so na bagante, moni natiki natiki maboko. Maboko c'est normal. Donc ça dit que nous sommes toujours dans spectacle. Et vous avez le spectacle. Et là-bas, na kolata, ndenge na koyemba, ndenge na kobina, nous sommes spectacle. Définition de spectacle les alignes. Ça là les cameroun batunan ba monate. Tout ce que je dis na eka ninga ni bomona nga kaka. Bon na salle spectacle. Voilà. Même moi c'est à cause de spectacle, lambi biloko moko bo ça dit que yo soli akoba. Koba. Ça sincère. Voilà, donc je ne fouille à le spectacle à Koba. Donc il y a ce spectacle. Voilà. Koba ya basakata, yo mo senti maintenant que non. Félix Oazé quoi, aux anaïe à l'écart à la télévision té. Vraiment na émission au temps mais partout au monde va aller sur internet, il y a Laurent Sokoko. On a na tiki ya loba, Ça minute na kati ya studio. To koyoka kokoye. Ouais, ko visiter bande konanga. Voilà. C'est tout. Il y a Laurent Sokoko, comme Tanga Mebele, Kofi Olomide, il y a Laurent Sokoko, Azo produit, Azo Kenderop, il y a Bandape Bandi, Tozon Dimate. Oza wana biso, il y a Laurent, Deva Caméra, Oko confirmé biso, départ, il y a quartier là qui est précisément son excellence Kofi Olomide, Oza ambassadeur na biso, et ça Oza en Europe na année 2023 pour prester Olympia au premier taki biso. Arena au premier taki biso ou bien ndeka to yoka nde babaki robeta mate yo mo Oza na Kinshasa. Confirmé, Arena et Kobetama. Voilà tout. Donc, question de médecin mais il y a quelques années, les gars qui ont beaucoup plus combattre. Aujourd'hui, on va comprendre que les musiques sont parce que les autres sont battus. Alors, les combattants, est-ce que les gens sont toujours dans les bons? Tout le monde a non, nous qui tirent. Dans une émission spéciale dans 2 jours. Voilà.